doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Salut et bienvenue sur Reclebois-original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, Nazali toujours na méchant, mais Hermoro ya l'élo et Zopé Sangai Mawa. Vous voyez que 5 minutes, ils allaient cours en même temps, il y a éducation civique parce que tu as l'embaté. Tu as awa, émission, ils allaient but moko. Pour nakokitisa ba congolais mitema parce que ba congolais mitema tozali ko comprendre te ba congolais belé mitema et comme ma be et comme ya kindoki liboso to ko comprendre tozalaki na présent ya zoba ba congolais belé ba komaki pe contaminé na kizoba mais mbalo yo tozu président ya mayele ya mwana mboka ya ndeko na biso mais qu'est-ce qui se passe dans nos têtes na milongo te na ti ba congolais nyoso mais na yebi ke bon nombre ba congolais mitema na bango eza ya kindokité et puis bazali bato mayele bazali ko comprendre surtout na niveau tomoni ba combattant auto zali na bango na diaspora et belé au mona ba comprendre que combat ezali sous net ya kalaté. La diaspora congolaise veut participer au développement de la République démocratique du Congo. La RCK est à Kinshasa dans une nouvelle approche. Sa vice-présidente était de passage à la RTNC et nous lui avons tendu notre micro. Propos recueillis par Edith Chala. Le RCK, c'est les résistants combattants du Congo. C'est un mouvement qui a pris naissance dans la diaspora, plus précisément en Belgique. Un regroupement de plusieurs Congolais de la diaspora qui venaient de tous les pays de la diaspora. Nous avons en 2009 décidé qu'à un moment donné, il faut prendre les choses en main, il faut être acteur. Nous, au niveau du RCK, nous avons une éthique. Nous allons au combat pour gagner, mais on gagne de façon propre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut critiquer un homme politique, on peut critiquer un industriel sur les actes qu'il pose et non sur sa personnalité, puisque ce n'est pas ça le plus important. Ce sont les actes qu'il pose qui ont des conséquences sur la gestion de l'État. Et c'est sur ça que nous parlons, nous discutons pas. La résistance d'aujourd'hui, que le RCK a menée hier, c'est une résistance contre une oppression, contre un système qui était nocif pour notre pays. Bon, aujourd'hui, cette résistance s'est muée en parti politique, s'est muée en population, tout simplement en Congolais. Pourquoi? Parce que nous devons accompagner le système qui est actuellement. Le chef de l'État a besoin de toute une force vive, mais une force vive intelligente et capable d'assumer les lourdes responsabilités. Et le RCK, notamment notre président Jean-Martin Sali Bongengue, est en capacité d'assumer les fonctions qu'il faut pour aider la vision du chef de l'État. Nous avons actuellement 2 missions principales que nous avons déjà commencé depuis l'année dernière, c'est-à-dire former la jeunesse avec un centre de formation, le centre de formation Blécor, qui permet de former les jeunes dans les aspects techniques, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est électricité, tout ce qui est coupe-couture, tout ce qui est informatique, langue et également aussi d'autres formations dans le cadre d'ingénierie. Mais également ce qui va apporter un développement considérable, qui va permettre à ce que le Congolais ne meure pas de faim, c'est l'agriculture. Et nous avons à ce titre, avec l'association des mamans maraîchères, commencé déjà un grand travail de labourage, un travail de semage qui va permettre à ce que le Congolais ne meure pas de faim. Mais pour cela, nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin que le gouvernement s'investisse dans ces projets qui sont positifs pour le peuple congolais. Mais Hermonga on a vendu na comme boulet na lobby, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ngam na komi kiol ou bien ngam tu na komi ndenge bino bolobaka na ba misusu balobaka ke donc muta jalelo ou bien taliba na zo ebate? Mais tant on a vendaka na talaka ba commentaire parce que ba commentaire échangeanga opinion na ngate, mais Hermonga na talaka po na tala raisonnement bato parce que ba commentaire ozomla mobeto tata mobimba zo koma makammo ezanga tina. Non mais tu biso to landaka Makamounet, président de la République, donc liberté et expression. Yomoko encre virtuelle na yo ko silaka. Donc biso to efasaka commentaire te yomoko atabazo monoté mais commentaire et reflétaka éducation acquise de le bas âge par les parents. Parce que ceux qui atabazo tala oté makamususu na commentaire au commentaire mais au mona mutazo c'est lâché azo comme makamoko na ko ikolo bela bino ate pour ba mikolo batala rabiso ba maman batala rabiso tozana respect na bato batala rabiso mais nazali ko comprendre te peuple congolais surtout na réseaux sociaux eza outil moko malamu oyo ba pays mususu
ba nation mususu ba koma ko sala on ndenge ya bien mais biso buzo ba soki ezali makasi kuna soki buzo beleki nde batu bazali komona na ebite mutu sala réseaux sociaux so ezali penza ba point neti permis de conduire en France mais ba congolais ba point et si là mais ba botola bango ba permis ou bien ba botola bango droit d'entrer na ba réseaux sociaux parce que congolais azana buzo ba moko azana buzo ba moko pas possible lelo tozana sujet kaka moko lelo na ye koloba parce que omoni batu musu bazalaka na bamboka moko misika bazalaka basika moko boye batalaka na bango télévision te RTNC ekoma nango retransmis partout dans le monde mais batalaka na bango télévision te batalaka télévision na bango ekoma kaka donc émission ba YouTube émission oyo ya biso ba réseaux sociaux mais bato ebele bakoma ko profiter pour na ko désinformer pour misusu le misusu bazo sala ngo nanko azo sala na ye nanko ayebi vérité mais azo sala ngo mususu ndenge na loba azo koma amnésique na makasi mais ayebi na epoka na ko salir président de la République pour na ko salir mboka na ye azo koma makambo oyo ezali na tina te nazo pesa bino exemple on est na Paris yo kanisi télévision française soki ngo sala reportage à Paris ba ndo sala ngo na Stalingrad ba sala ngo na Barbès ou bien na Château Rouge bakolakisa besika malamu défense Champs-Élysées donc na côté il y a Trocadéro na côté ya Tour Eiffel ndenge bango moko ba congolais balobaka ndenge bango moko ba parisien balobaka ke meilleure avenue du monde eza Champs-Élysées bino bokanisi na monde mobimba meilleure avenue eza Champs-Élysées ezali l'une des avenues oyo kitoko mais ezali meilleure avenue te ya monde na monde ba nzela mosusu eza ya mystique mais bango pona bolingo mboka na bango il faut bakumisa yango donc chauvinisme oyo ba français bazalaka nango il faut biso pe ba congolais to koma nango mais congolais na koma ko comprendre ete congolais tozaki na kanambe tozo sala kanambe jalelo kanambe mutu ayaki na bota bambula biso tolakisi kolata tolakisi koloba tolakisi nyoso akomi kosaka na biso a partir mbongo tanga comprendre congolais que soko pesi mbongo akofinga muninga na ye asakani na biso. Je suis toujours président oyo azana volonté. Tout le monde est d'accord que président oyo azana volonté. Atakutu akobongisa nyo surtout dans 2 ans c'est impossible. Atakutu donc tolobite ke mboka si ebongi pa bamso ba César ngadi olobaka mboka ebonga ozo sala nini wana zonga na mboka. Donc bino ba okenisa mboka na makasi. Na tuni bino ba okenisa mboka wana na makasi. Boyebi vina nga awa na potote. Mboka na ngezali Congo, je vais bien, mais mukolo oyo nakolinga na kende nakokene pe bo vanda te kala te pe nakokende. Bongo concernant donc bino siko nazo comprendre bun la bino za siko ngana kende na kisasa 5 minutes elemba boko vanda na komema bino tina suka 5 minutes ko lemba te na zana bino tina suka bino mutu boko lemba ngai. Donc lelo sujet na biso oya lelo epesi ngai mawa na teli congolais na lobi congolais vraiment tolingana. Omoni président de la République o nyoso tu azali ko sala. Soki tolingani biso na biso te eloko moko e ko sala mate. Congolais peut développer mboka développement mboka elekaka par na structure mentale ce que ça malamu te ba ko zo biloko nyoso to eza na Paris ba memeli biso yango na Congo ba français bazalaka ba ke ba batikali awa bazwi biloko ezali na kisasa ba memi yango a français ako bandela bongisi biloko ezali na Congo ekomi kitoko biso biloko ba pesaki biso ya ba français a ba Tour Eiffel biloko na mboka na biso ekobeba. Parce que structure mentale, il y a peuple, il faut échanger pour le développement mboka. Mais tozali ko comprendre te lelo sujet na biso, il y a lelo ezali tomoni na ba réseaux sociaux. Natala ki yango kutu na bi bon. Natika ngo parce que za buzo ba mais na moni ke soki na tika ngo batebele ba non c'est papa César biso tozelaka yo loba soko lobby et qui sa biso metema pe yo o loba la vérité batebele ba yebi ke ngana za objectif. Banda na banda 5 minutes tant l'élection salami na FC bino ke na finale tozali na banamboka mibale Félix Antoine Tshisekedi na Fayulu ngai mutu na koki koloba alekate ezali donc Chadari égal à Kanambe na lobi moko na bango soki aleki il faut to sepelake pouvoir elongwe na kati ya côté ya étranger et ye na mboka na biso tangu donc Nzambe mo rabindenga salaka et puis donc mutu muso akoko zo te Nzambe ebi ke Félix Antoine Tshisekedi falazwa tant Félix Antoine Tshisekedi asa bon ngai na ko changer discours ndengini po batu musu ti lelo mboka eza occupé mboka eza occupé eza même pas infiltré mais mboka eza occupé ba habité soko occupation elingi kolobani tozo ebate lelo to moni na ba réseaux sociaux bozotana na ba photo
toyebite pour omoni mutu mususu congolais omona azui image il faut congolais asalaka makambo par émotion azui image donc azomona ke donc azana tant que to vérifier te asa na analyse lelo to comment avantage obeti na Google Willy Kunda na Google obeti bo eko expliquer yo obeti tout refait eko expliquer to za na chance et tant kala tant biso to sa na bachik et le recherche ezalika dictionnaire hein sikoyo mutu tout azali abeti expliquer yo donc ato beti César Ngade que expliquer yo César Ngade a witabo asala boy mais pourquoi tozali comme ça buzoba na makasi pourquoi congolais azali mutu azoba te mais tozo koma zoba na makasi to moni nazola kisabino to moni na ba réseaux sociaux etamboli au président parce que makambo ya mabe et comment mututu likamba mabe achango na président de la République makambo président de la République aye il y a 2 ans na makambu et salama dans 32 ans et salami a donc yena lukutu a mususu abota makikutu te mais il faut batyango na président de la République ma ezate na mboka na biso président de la République courant ezate président de la République non ba courant ezate ma ezate système o eza wana tuyauterie na ba câble o électrique ezali ya époque coloniale botala bato bazalaki na Kisasa na période wana na population ekomi na Kisasa eza ndenge mokote il faut batanga aux normes il faut makambe donc ma ezate on dirait président tangaye abando kanga ma ya régie des eaux président tangaye abandi ko kanga courant ya SNEL mais pourquoi to komi na niveau oyo nazongi sur dossier na ngai o nazolo balelo ya sujet na biso alelo bati ba bus te bati kutu na lo ba bus bati ba jeep Bajip boyebi mandat nyonso tu oyo ya Assemblée nationale tangu mandat na bango ezalaka mutu nanga Zakari bababaswe tangu bango bazalaki pe bomoni mandat ezalaka omoni ba député musu parce que il faut topesa rabino ku to expliquer rabino neti bana mike ba député mususu ba votaka ye na ba province moko ya musika ba isiro soki nini ayena Kisasa mususu ayana ndekote azana esika ko lala te azana mutuka te donc tango ye il faut ba installer ye sikoyo Assemblée nationale ezali na budget nango spécial oyo ya bango moko et ça le rapport na ko faciliter ba député ezali te ke ozali obligé député oyo azali na besoin ya mutuka bazolaka bango ba crédit ezali Assemblée nationale mutezu crédit na banque et zueli ba député o ba lingi ba jeep ba pesi bango ba komi ko kata yo ezalaka te ba kabili ba député ba pesa ka bango ba komi ko kata bango par mois ti 5 ans na bango ko koka mbongo ya crédit ya jeep wana ekosila après jeep ekomi ya yo bongo sikoyo ba congolais bazo panza image wana balobi ke au président de la parce que o nyoso tu eza mabe et comme ka président de la République n'habite ceux qui ba congolais musuna lobi ba congolais nyoso tu heureusement que ba congolais nyoso tout est mutu baza bazoba ou bien basalaka masolo ya buzoba na lobi te ke ba congolais nyoso mais ba congolais oya bandoki au président lobi bandoki baza penza bandoki ba komi ko panza image wana balobi au président de la République bato bazo kufa na est président de la République peuple ezokufa nzela peuple ezokufa nzala botala président de la République akabeli ba député ba jeep est-ce que ba jeep wana président de la République qu'est-ce qu'il a à voir na ba jeep wana n'expliquez bino déjà ba jeep wana ezali budget spécial il y a Assemblée nationale ndenge zalaka bazalaka pe misu bazolaka bango ba crédit bandaku ba député ba kendera ba soins médicaux fele eza budget na bango spécial bango siko pour quand même député aya na ba retard te na ba session ba facilité bango oya lingi bazoli crédit ezali crédit Assemblée nationale ezoli ba député oyo alingi azwa voiture azwa jeep ba pesio ba komi ba kabeli bango te ba pesi bango a crédit ba komi ko kata bango mbongo ndambu ti 5 ans na bango esila mutu ke komi ya bio mais siko qu'est-ce qui y a à voir masolo wana na président de la République pourquoi to komi boye pourquoi to komi motema mabebo pourquoi to komo sala makambu nanko pourquoi to komi ko sala makambu vraiment ezanga tina ezali vraiment pasi na mawa na motema. Le dossier des types, c'est un dossier d'ailleurs qui a été abordé par le chef de l'État lui-même, qui veut que le député soit dans de bonnes conditions. Mais il faut retenir que ce n'est pas gratos, ce n'est pas gratuitement qu'on donne aux députés les jeeps. On facilite juste aux députés d'avoir les jeeps, mais moyennant un retenu sur leurs émoluments. C'est un crédit, comme quelqu'un peut aller à la banque, prendre un crédit, s'acheter une voiture. Et ça, c'est ce que les gens devraient comprendre. Il y a de nos collègues, au début de la législature,
qui avait pris les crédits de 100 000 $. Mais les Jeeps là coûtent combien? À peine 25 000 $. Alors, 25 000 $, ça doit créer tout un problème. C'est comme si le député n'a pas droit comme toute autre personne. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on dit que c'est pour corrompre, le président Mbosso va nous corrompre, pour gagner quoi? Il y a quel enjeu? Parce que les dossiers en rapport avec la décision de la commission dont j'ai eu le privilège de diriger, était d'autoriser que nos collègues aillent devant la justice, aillent répondre devant la justice. Et c'était déjà... Au lieu de solo là, makambu oyo ezali nesengo makambu oyo ko pesa espoir ya mboka na biso tozomona ba investisseur ba komo ya na mboka na biso ebele bazo investir ebele bomona ki australien moko ya ki wana na ba milliards azo investir na makambu ebele bolo ba makambu oyo zo pesa atakutu ba ndoki ya Kongo neti ba fayulu na ba muzito ba ba investisseur ba ya te mais to wololi bango parce que bazali ko ya po ba moni sérieux ezali na nini ya Congo avec le président Félix Antoine Tshisekedi aza exemple ya ba président ya Afrique. Au lieu de mettre ma solo oyo et qu'on peut espoir na mboka oyo ya malamu, net exemple boyebi ki nazo apprendre bino Kananga sera relié en Mbujimai na nzela ya kitoko. Donc Kananga sera relié bomo na ba photo na Mbujimai. Donc bientôt Mutazali na Mwanda azui mutuka sans escale direct à komi na Kananga. Est-ce que ezali ma solo ya kitoko te? Au lieu ko beta ba ma solo ya boye ya kitoko ya boye pour Congolais au espoir, mais bozo kota na ba chose moko baliverne. O ezali na tinate, o ezali ka rapport na ko pebisa Congolais donc motema. Yango na senga na bino bolanda ka be mission mususu te. Na osala bango publicité te, bo kota ka na 5 minutes pour boyoka masolo mboka. Biso asoki masolo eza bientôt tolobara. Dernier matosala ki émission ya ministre ya ba personnes handicapées, ba ministre avec des personnes ya ba personnes vivant avec handicap. Tobi non président de la République azo sala eloko mokote président de la République ministre il fallait pas qu'on reconduise. Ce qui m'a kambezali bientôt président de la République aza wana teke poto sa ka jale lobeto yebisake ba makama mususu ayebaka te à partir à travers des missions na biso. Tolobaka yango. Yangoana donc c'est la raison pour laquelle toujours marqué pause pour Naïb Sabino le 3 juillet. Le 3 juillet donc Batumoussous Bazoko tout nini donc grand prêtre César Ngadi Moutalo Baba Makambu il y a Congo Fort mais toujours confirmé bino que Congo Fort le président Papito Chamala a le 3 juillet meeting mongo ya vérité na esplanade il y a Zénith donc bisonyo surtout Rosala wana azali ba jeune oyo relève ya politique et ça va jeune neti donc président Papito Chamala à Rosalawana avec Congo Fort pour nako ça la meeting moko de vérité boyebi vraiment situation politique et ça vraiment fourni donc ils allaient occasion to sengi na binonyo surtout boya le 3 juillet na Zénith de Paris boya koyoka meeting ya vérité il y a président Papito Chamala dont nous vous proposons la bande annonce. Restez connectés sur Club Original. À tout de suite. Un seul jour, une seule journée, le 3 juillet, venez nombreux de partout pour un meeting de vérité avec Congo Fort. C'est Moko, Kaka. Le 3 juillet, biso nyonso peuple congolais, tous à la esplanade de Zénith, toyoka meeting de vérité. Yabana Congo Fort. Les amis, c'est Marlène Kassanga qui vous fixe rendez-vous pour ce samedi 3 juillet à l'esplanade du Zénith de Paris, bien sûr avec Congo Fort pour un meeting de vérité. Votre frère Richard Bins, je vous invite toute la communauté de venir à notre grande manifestation à l'esplanade des Zénith de Paris le 3 juillet. Venez nombreux, nous vous attendons, meeting de vérité. Congo. Betukena réunion le 3 juillet. Yotavanda na Paris na Zénith. Yotavanda Kilungu ya samedi. Betme binga benu bekwisa benu nyonso. Samedi 3 juillet. Sambuna, mobilisation, sensibilisation pour le pays. Congo Fort, Ketubila ben kwisa mingi. Merci beaucoup. Viva Congo Fort, viva! Viva, viva, viva
fraternité, justice, détermination. Le 3 juillet, à l'esplanade des élus de Paris. Le 3 juillet, Tozala. Le 3 juillet, Bino Beboya. Donc binomo botolanda donc confirmé bo kanzate to bando lobelate mais to bando lobelango mais vidi mo ekotaki mais to confirmé binobo za na bokebi bo bangate donc bo za vraiment sûr et certain bo yebi que président Papito Tchamala soka sali likambo donc il a raté parce que na comprendre raté azana et lobeli moko na eloko moko donc ils a penza bien pona mutu alingo sala politique donc asangisa kabatu donc soka sali likambo bo mona penza donc ça les tondi parce que aza président Papito a solo la bien, a ko solo la nabato. Donc biso tout au Rosalawana le 3 juillet donc na Zénith de Paris pour Naroyoka donc meeting ya vérité ya Papito Tchamala. Tolingi to lo balsulika mo au lieu to betaka ba masolo moko ya mboka na biso bien mais bozalika ko dénigrer mboka na biso. Bino bokanisi mundele akokumisa mboka na biso ko leka biso moko. Jamais à rekomisa mboka na biso et puis bekolo musuna sina la kisabino na ozong sabino le lobo tala ba Camerounais ba Congolais même à Brazzaville à pembeni ba tebele batala 5 minutes ba benga nga ba Congolais à Brazzaville nazo tchela bino botala ba combattant ya ba Camerounais tant Félix Antoine Tshisekedi kuta zui pouvoir alobi mais bino bozo saka na président chanso bozui na président biso toza na président na biso azakuna to ebite soki a longwa na mbula ni tia kokufa na pouvoir azaro ate mais kokufa na pouvoir soki bino bolingite bo pesa biso président na biso bo pesa biso président na bino biso to pesa bino ba autorité na biso bino moko bolanda ba Camerounais ndenge bazo envier ba combattant Camerounais bazo envier président na biso po biso tozo mona on dirait makambo eleki na mboka na biso on dirait liseki mboka na biso to frola ba milliers de morts to frola ben de sang makambo eleki na mboka na biso nzambe alingi biso asali on dirait na ba mboka moko civilisé eleki kaka boye parce que nzambe apesi Félix Antoine Tshisekedi mission moko divine pour amener mboka na biso tina suka yango na zo favoriser makambo surtout donc atiki nzela soka apese mission divine na mutu il faut faciliter banzela bino moko bolanda ba combattant ya Cameroun ndenge bazo lela bazo na bango ata président na biso to pesa bango to pesa bango président na biso bango ba pesa biso autorité mais vraiment bolanda bino moko na bino. Moi je suis Camerounais. Moi en tant que Camerounais, je demande au peuple congolais. On vous donne monsieur Paul Biya, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, le président du Sénat, toute l'Assemblée nationale du Cameroun, tout le Sénat du Cameroun, tout le gouvernement du Cameroun, vous nous donnez seulement une seule personne. Félix Tshisekedi au Cameroun, ce n'est que tout ce que... Non, c'est que ça va changer. Là, notre pays, on sait que ça va changer. Les choses vont changer dans notre pays. On aura la liberté d'expression, le droit de l'homme en espérant qu'on aura tout cela. Actuellement, en Afrique, nous sommes fiers qu'en République démocratique du Congo, il y a un leader. On sait qu'il va apporter à ce pays, on le sait. Toute l'Afrique centrale dans le dos. Moi, en tant que jeune Camerounais, jeune Africain, je suis tellement fier. On sait qu'il va apporter au Congolais. Changement est arrivé en Afrique centrale et plus récemment en République démocratique du Congo. Nous-mêmes, nous avons aussi besoin de cela de notre côté. Merci. Donc bino mo botolanda wana baza ba Camerounais bazali ba Congolais te bazali ba Camerounais bomo ndengi bazo lela bazo mona ke biso chanson tozui et puis ba mo balobi ke président Nesi Félix Antoine Tshisekedi azali fierté y'Afrique bazali ba président o ba ko changer masolo na kata mboko au lieu to betaka ba masolo neti à partir de gare centrale tina kitambo magasin bomona mikoloko ya TGV na basse ya nzela na biso TGV bandiki sasa ti Lubumbashi et ça faisable TGV bandiki sasa ti Lubumbashi après tout mona ke à partir ya gare centrale ya Gombe tina kitambo magasin basali ba tram basili msusu première ligne ya métro mais bozoko loba makamoko donc bino siko na bout na bino bolingi donc mboka na biso ya avancé te bino bandoki oyo bolinga mboka donc bolingi siko mboka na biso ndengi kanamba tikaki yango e zonga kaka donc soki bino bazo sabino lelo ke mboka ezo bonga te donc bino ezo pesa bino esengo donc pourquoi manque ya patriotisme ekoti na mitema ba congolais boy to lelaki kanamba étranger to zwata mpuku ata nia auto tia na batieli biso mwana mboka soki bomoni ke bino mwana mboka osala te na 2023 wa élection ezate boko no tia libaya botela soki bo gagner parce que ba oboma su mutu te et comme oye oti libaya osali propagande soko gagner mais ça m'étonnerait que vraiment que
Donc, en 2023, Moutoua Rochel, il a face à Félix Antoine Tshisekedi a gagné parce que Fachi Beto a relié surtout au moni loi il y a Tchani, proposition de loi Tchani. Au moni que président Nabiso, donc tellement Timba à Longoli yango qui parle parce que ngoko maka moni yem tatinda qui est déjà bandolo bagayem tatindi Tchani pour appeler ça poste ya gouverneur ya banque atindia sala makambo na président de la République azana propos besoin ya loi wana te mututu alingo Tchali baya aya akolia maneti bato ya Katumbi baokanza ke Katumbi aosala soke loko mais Katumbi na ebisho ebike élection ya na 2023 ezali na deux étapes ezali première partie oye masolo deuxième et ma solo après débat à télévision. Débat à télévision, il faut y boloba. Débat à télévision, ça que le bino le camboké hors sujet. Donc, bon, vendre dans tranquille. Félix Antoine Tshisekedi, Azali n'a besoin de que au bonaboye. Donc, to lingambo canabiso. To yeba makamoni to lingi. Donc, restez connectés sur Cléboa original. Nous allons marquer une fois de plus une pause. Cette fois-ci, elle est publicitaire. Partenariat oblige. Restez donc connectés sur Clébois Original. À tout de suite. L'entreprise Koyasimo présente la cité Kimia. Vous êtes congolais de la diaspora ou fils du pays? Venez découvrir et investir au sein de la nouvelle cité Kimia. Le groupe Koyasimo vous propose une cité résidentielle avec plus de 450 maisons modernes, construite aux normes internationales et surtout à des tarifs très attractifs. À la cité Kimia, vous trouverez aussi un espace commercial avec plusieurs commerces et services de proximité tels que des boutiques de prêt-à-porter, des restaurants, des boulangeries, des salons de coiffure, mais aussi des banques, des pharmacies, l'hôpital de la diaspora. Investir à la cité Kimia, c'est contribuer au développement économique en République démocratique du Congo. Mais c'est surtout croire en un Congo nouveau. La cité Kimia est située dans la commune de Maluku, à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach et 15 minutes de Kinkole. Alors ne tardez plus, venez et construisons cette nouvelle cité. La cité Kimia, un havre de paix à Maluku, le nouvel Eldorado du Congo. Koyasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonjour, alors nous sommes ici sous la concession Koyasimo, où sera érigée la cité Kimia. La cité Kimia avec différents lots, donc les lots A, comme nous l'avions annoncé, les travaux vont débuter au mois de décembre, donc c'est très bientôt. Nous sommes là avec des experts, nous sommes là avec nos architectes, nous sommes là avec les géologues, nous sommes là avec tous les experts dont on a besoin pour pouvoir viabiliser les terrains. Les travaux sont là, la concession est là, nous avons une belle concession de 34 hectares sur lesquels nous avons érigé ces travaux. Donc nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée jusqu'ici, pour ceux qui ont réservé leur lot, pour ceux qui nous ont appelés des par le monde, États-Unis, la Suède, on n'oublie pas, le Japon également, la Belgique et la France. Là maintenant nous sommes à Kinshasa, nous allons débuter la commercialisation à Kinshasa. Nous vous avions réservé les meilleurs lots, nous avons réservé la première partie de commercialisation d'abord à vous qui êtes à la diaspora. Et maintenant nous allons lancer la phase de commercialisation à nos frères qui sont ici à Kinshasa. Il ne reste plus beaucoup de lots pour la diaspora, donc il nous reste quelques lots et ensuite ça sera ici à Kinshasa. Merci de votre confiance, nous allons travailler pour vous, pour que nous puissions mériter votre confiance. Donc le programme Kimia est bel et bien là, les travaux vont bientôt débuter et voilà la concession. Je vous remercie beaucoup. Banaki, après le lancement de Koyasimo na Poto, nous avons na Kinshasa pour la réalisation. Balo Eza, et bel attend réservé. Koyasimo, c'est mignon. Koyasimo, c'est la qualité. Koyasimo, c'est la meilleure adresse pour construire la vôtre. Koyasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Koyasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Noël Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez beau frère? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur,
Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenir. Avenir tropique. Voilà, avenir tropique. Tout ça, on a toujours été billard quoi. Limité, c'est une rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bon. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pour un mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien du toko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV eyé na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans
dans son domaine. Donc merci Nabato surtout la confiance na ba partenaire Nabiso parce que retour yaka malamu donc ba partenaire Nabiso boyebi batemisu balba c'est ça ngadi ba pibele kité tozali neti donc na lobate tozali télévision to vivaka na ba publicité bazwaka ba espace ba futaka biso mbongo tozali na ba dépense ba bureau ba caméra ko somba makambe belé parce que bino botala rabiso to lobite ke ba misu ba edara biso te mais bo edara biso te parce que congolais pona aider muninga ne toza penza na makambo wana te so toke na ba mboka misu ba sénégalais ba chinois au mona penza ba ko aider muninga na bango ba kata so ya au pesi César Ngadi au voix misi César Ngadi to sala rango avec le moyen de bord donc ba publicité et côté c'est l'Arabie mbongo ozali na possibilité soko lingi publicité te olekisi yango mais soko lekisi yango pe ozo aider biso te so lingo aider biso faut tala ba publicité auto tchaka parce que bazwa espace bazo futa biso mbongo donc j'en profite de l'occasion qui m'est offerte na kati émission pour na remercier ba partenaire na biso nyoso to ba tia biso confiance to komi presque à la fin ya émission na biso na lingi pe na rassurer bato balandaka biso toyi bazo benga na balère que toza na ba bureau te pour bazo réclamer ba direct otika ki on muke parce que ba direct penza na ndengi toza ba professionnel et bandaki ko rapporter biso mingité et en to lingaki tozongisa version à la musique à OP bato belé balingaka babandaki ko réclamer neti tozongisi version il y a 5 minutes la musique ya libanda et vandi susu donc boyeba ke à compter à mercredi oyo à partir à 20h to kozongela ba direct na biso ezala mercredi vendredi na samedi to kozongela ba direct na biso et permettra pe bino bo bengaka po bo sala ka émission na biso bo pesa biso ba suggestion bo observation na biso na bino nyoso en direct d'émission donc boyeba à partir ya mercredi oyo to zongeli ba direct na biso il y a 5 minutes en direct na kati ya plateau eza version à la musique au bolinga parce que vibration o ezalaka na libande ezalaka ndenge moté na kati ya plateau mais net pe bozali ko lela bozali ko réclamer tozali wana pona bino donc to kozongela partir à mercredi oyo to kozongela ba live na biso il y a 5 minutes donc to komi na suka ya émission na biso ndenge na lobaka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme vous en avez l'habitude. Donc, Tokomi Nasuka, Tokomi Nasuka, Boyebi Karake, donc base, Tokotika jamais base, Tokotika Yango jamais, Tozali Ko Banda Lelo. Pour nakopesa mbote Olivier Bila, petit frère propre petit nanga donc alanda émission à 5 minutes talaka ba Olivier Bila bazali ki trop à côté ndulu parce que boyebi que Olivier Bila on va pas se voiler la face Olivier Bila zali muta quartier la terre a Kofi Olomide botaka Kofi Olomide soki azo sala ba analyse politique ndenga sala donc Olivier Bila petit frère propre ko constater que soki na otango émission te na lingaka ote na zalaka no na moté pona yebi que Olanda ka 5 minutes pe ozali patriote munene à part makamandule donc Olivier Bila yebaka ke vieno César Ngadi grand prêtre a pesio ba mbote belé donc merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi siko na tikali toujours na kati à Paris pour na repesa petit na ngai Papi Boka petit frère propre Papi Boka donc na sepelaka vraiment trop donc ndenge na mona kayo na acte salaki mukwana vraiment nga na mona ki yote oke obalusika ozongi yo penza lobi ke yaya so na moni ato moninga te na roya donc Papi Boka merci na nyo surtout pe au sala rapport na émission na yo ya vie na yo landaka yo donc zakutu par obligation une fois de plus Papi Boka. Merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi siko tokei na kati ya Belgique plus précisément na tournée. Pour nous repasser Jean Vemba, merci à trop et puis Nazoaki si je suis na Omoni makamandengwana donc vraiment merci na intérêt na yo zalaranango donc sur ma personne par le biais il y a 5 minutes avec César Ngatsoki si je suis allé mission et puis moi j'en tiens toujours compte donc au Monaki donc vraiment na sepelaki na acte na donc merci à trop pour cette marque de sympathie. Jean Vemba, merci kuna na tournée na nyo soto sala rapport na 5 minutes avec César Ngatiko tokei na kati Espagne pour nous repasser vrai chéri Beloti Mavungu, vrai chéri, merci Beloti Mavungu, Nanyo Soto Sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke, na Katia Londres pour nous ça l'honorable Jean Moutala, merci à trop l'honorable Jean Moutala, Nanyo Soto Sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke, tu toujours na Katia Londres pour nous ça José Kano qui kakamene, maître Wera Mukuna, ainsi que maître Rajamoule, merci Nanyo Soto Sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke ici koyo na Kati
nakati ya Italie pour na repesa donc représentant ya ba congolais président ya communauté congolaise ya Italie France Kauso Bikende Buzonga, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toké in États-Unis d'Amérique pour na sa Bonifaso, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tikel toujours nakati ya États-Unis d'Amérique pour na sa Mamizoa, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Cette fois-ci, toza toujours nakati ya Amérique mais cette fois-ci nakati ya Montréal pour na sa Mbote na Mama Nabiso Fina Mokonji, merci Nanyo surtout au la rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tokobo Sanate ba administrateur donc pour Mikolo Bazana Mawa mais Mawa Nabiso vraiment est aussi la té pour famille Mawa aussi la raté tozali ko lela toujours lelo Linda Pemba petite sœur propre Linda Pemba j'en profite de l'occasion pour na repé ça merci na maman Nabiso Françoise Itwa yem tozo récolter ba mbongo pour na matanga pour te permettre to sombata et loko moretika la souvenir pour na Linda Pemba j'en profite pour na repé ça mbote na administrateur Chai Mukenge Chai wa Balengela mon voisin Chikito Mouchachine Oaza en ce moment na Kisasa et puis sans oublier dès qu'on a vu Babi Kisinga pour vraiment à contribuer à mingi na ba publication na Katia Site. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, suggestions, même critiques. Donc n'hésitez pas à me les faire parvenir comme vous en avez l'habitude. Donc restez connectés sur Clébois Original. Donc avant de terminer mon émission, je tiens à remercier mon équipe technique Edino Image Panza Sangoya Congo, Beauté Image, le meilleur de Paris, Willy Kunda, sans oublier à la fin le réalisateur Yalolo Chouami. Restez connectés sur Clébois Original, vous n'avez pas tort, nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Au sein d'un yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangatana yo, du ventre.